kasi na ngolu ya nzambe nde nyonso eleki malamu. Et na kumisi nzambe parce que ezaki pe émotion na moi na salle batu baleli batu babini vraiment réussite totale. Tout le monde et puis on dira ça dans la fondation mais papa chaka babi ozolia mingi parce que makamnyo so ba mona kayo c'est que olia mingi non merci. Masolo vraiment solo yango yena kataki balui pona bakinois résidence Kifwani yango yo na kataki na katambita pigeon balobi pona ba chambre deluxe ba chambre bien ba chambre propre hôtel deluxe yango na kataki na katambita pigeon tozali awa na résidence Kiamfwana. Ils sont situés dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Binza Pigeon, sur l'avenue Congo Yassika, numéro 22. Alors là, nous vous offrons des beaux appartements pour notre séjour dans Katiaki. L'herbozo y a un séjour dans vacances. Tout bosengeli na ba logement ya kitoko yango tozo ko tia na disposition na bino ba appartement mibale au bozo pour visiter au Pébromona ezali donc appartement moko ya niveau moko très somptueux eza de la qualité moko bien et puis très propre. Je crois que Bromona ba image intina tia commentaire mingi Bromona ba image tozo ko répéter adresse na biso ezali bongo na avenue Congo Yassika numéro 22 quartier Binza Pigeon commune Ngaliema. Numéro ya téléphone na biso ezali 082 42 00 716. Pour na batu bazali na poto broko benga monsieur Kiamfwana na numéro plus 33 62 87 23 782. Voilà. Merci. Dans l'entretien que vous avez mis sur maman Sandra Yoana Satelemi, mon continue à apprécier Yaye, nous sommes à conduire au Tigali. Ah d'accord, merci Sandra. Alors je disais tout à l'heure en Lingala, que ce soir, comme je l'avais dit au début,
nous sommes Pongolo, et de son vivant, Pongolo aider, venir en aide aux enfants, aux félins et aux femmes vivant avec handicap. Parce qu'elle s'est retrouvée dans ces deux-là. Alors ce soir, nous allons faire le geste d'offrir de l'argent, parce que nous voulons financer la construction d'un atelier. Je disais au début que la Fondation venait de recevoir des machines à coudre, mais il se fait qu'à ce jour, aussi bien l'entreposage que l'utilisation de ce matériel souffre de manque d'espace. Nous voulons construire un atelier et nous avons besoin d'argent. Maintenant, si vous en avez, sinon, dites-nous comment nous allons vous suivre. Sinon, comment vous entrez en contact avec la Fondation pour faire votre geste. Et nous avons l'intention de construire cet atelier avant la fin de ces manifestations qui commencent aujourd'hui et qui vont se terminer, qui vont s'achever le 7 mars prochain. Nous avons donc jusqu'au 5. Mais ce soir, nous allons attendre, et nous allons entendre une maman, une femme vivant avec handicap qui va chanter. Ce sera peut-être une chanson de Pongolo. Maman. Mutima mwangai, mukina ngere, mutima mwangai. Mabantu mwangai, makina ngere, mabantu mwangai. Mutima mwangai, mukina ngere, mutima mwangai. Mabantu mwangai, makina ngere, mabantu mwangai. Makuibisa naiba lobio. Ulimuiza ina sukabiona sikae Nalembio katia kawa mama Namukili balo baba imbatie Bako majalelo sipa kokigana sikae Nalembio katia kawa mama Mukili kako ibisa naiba lobio Ulimuiza ina sukabiona Nalembio kadia kawa mama Bako milipalo kale wakie Bako majalelo sipako kigana sikae Nalembio kadia kawa mama Alors maintenant, nous allons écouter Thank you.
autant. Mais il y a une dans cette salle qui elle aussi se bat, je ne dirais pas bec et ongle, pour pérenniser la mémoire de son père cette fois-ci. Elle est avec nous dans cette salle. On va citer aussi la fille d'Abeti Masikini qui fait pratiquement la même chose, Yolanda Masikini. Mais nous saluons la présence ici de la petite Zizina Soki, maman Zizina ce soir. Petite Zizina, maman Zizina, on va chanter comme ça. Ou tantine Zizina, c'est mieux, ça marche. Tantine. Je vais demander de Simaro. C'est la plume de Simaro qui le savait. Il a travaillé avec Oscar Biebanga. Oscar Biabanza Bakake. Il n'est pas avec nous, mais c'est un grand, un des meilleurs arrangeurs que connaît ce pays. C'est d'ailleurs lui qui chante quand elle dit Biabanza Wamamao. Babi même avec Biabanza.
Isaïe, Alain Pella, ce sont des plus belles voix du pays, bien sûr. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, là, on va aller là. Soki naza awa lelo ezali par hasard te. Ngai nayebi mama Pongolo nazalaki na 4e primaire. Nazotanga na école Saint-Cyprien. Nazalaki vraiment attiré na son. Et nabandaki kogrimpe mur wana ya molai ya mer. Donc nazalaki neti ngembo ya mama Pongolo. Ngembo. Et puis, tellement Azalaki gentil, Azalaki aussi dans la sentinelle, à côté de sa répétition, pas en total la répétition. Et tant que nous la répétition, nous avons un répertoire na mobima. Donc, nous avons dit répertoire et nous avons l'offre mobima. Donc, ma solo, nous avons dit ma solo en 1980. Nous avons la 4e primaire. Donc, ça le plaisir, la bête à moi et l'autre moi pour avoir comprendre que matière est là. On va vous prendre pour aller au Yeah.
riche pour vous. Si Manango n'a pas décision d'amour. C'est si beau, mon Dieu.
balobi RD Congo elengi toujours lelo toza na kata Venise Hôtel Venise toye na ko raisonner maman na biso Pongolov maman o asepelisa biso na musique ata biso tozwa ki temps ya ko sepela na musique ya maman te mais tant toyoka kango to komaka pe et lelo toza na ba saper na biso bango pe baye ko raisonner maman ensemble et to ko sepela pe balobata na micro na biso ya RD Congo Info et koya na bango na OSika et manifestation ndenge leki ba pe c'est la biso moi idéologie. Moi je me présente ainsi, donc je m'appelle Dario Man, il n'est d'un quel mola qui Simon à Longanzala, champion leader à ma tête, donc ceux qui vraiment tu es na OSika pour toi qui est invité, toi qui n'a pas invitation na biso, ou ben invité qui biso toi assister na événement, ou toi qui en a compte il y a Tantine Sandrine Ozaï présidente, il y a fondation Pongolov. Nda invité qui biso to ya awa pour toi assister à l'événement oyo en tant que santé qui biso ta bata formé to la pembeni ya moko moko na formé na bagara boule toujours ndenge ba lobara donc ya ngomoni ndenge kaka to ki to assister concert na biso o azali pe mona ya artiste lokola biso to za ba artiste o be tamsu mama pazaki muta forme nde bobino lokola mama zaki muta forme biso pe photo yo la sa forme po mingi na moni na kati kuna ba yembi mais na moni te kota bata forme mais na moni bino pe mpanzi boye pona ko lakisaka forme to ko présenter que non boza pe na souci ya mama boyoka pe mama te biso to embaka te biso bachaka biso na ba livre bachaka biso na ba vidéo toza na ba cinéma toza na ba image bato ba yebi biso ba yebi donc jusque là to na cinéma na biso sika to tourner on a que des amis qu'on raconte dans la vie au monde c'est la femme et l'habillement kaka bango pe batika biso mais moi c'est atika biso na cimetière mais elamba ki nkutu et kendanga na biso tina sama belé moi ça rotika yo mais ce sont les deux amis qu'on rencontre aussi dans la vie on comprend mère Pongolov ando bêta formé maman Pongolov ando bêta formé mère bêta ba basé riche ba série on à l'époque ba maman Lomé mère Pongolov bêta formé. Oui, na bagarre boule toujours. Ouais, na bagarre boule toujours. Alengonzo vraiment na lingo zulanga ba saper onyo so pona mona vraiment tala ba Weston donc yo sakanate alengonzo zulanga vraiment bango donc ba biloko somo na mona donc yo sakanate balobi o baza ba bagarre à boule. Donc na simara ya ba kitendi banini donc yo sakanate donc soki oyoki mokoto ezolela na ténor c'est que ça ba chinois mokoto mundelele la base yoka sont lourds. Ouais, bonsoir, bonne soirée avec les grands journalistes. Oui, ça, Salomon Japon, accompagné avec mon ami Junior Coutier Japon. Ozomona, tout ça va galant, il y a SAP, il y a Congo. Donc, tu vas saper moi, surtout là, il faut apprécier. Donc, tout l'ingara que jeunesse montante, notre génération montante, nous Sozoya, va comprendre qu'est-ce que signifie la SAP. Minga Lobeza, nous voyons la différence. Yama ina mafuta. The best. Merci. Père Boziana et tout le monde est à une manifestation. Bonsoir grand-père. Bonsoir. Et grand-père tout le monde est à une manifestation et Sengoni Neza ya komona ko célébrer 25e anniversaire ya maman na biso Pongolov utakufa lelo 25 ans na mabele et ba célébrer ngo et Sengoni nyozanango. Na c'est makasi. Mawa pe Saraki dans le sens que sert autozalaki nae mais bon déjà makamanzambe bon lelo tokutani awa na sepeli parce que batu baye on a honoré maman Pongolov en tout cas ngai naza parmi bato yo maman Pongolov azai kolinga na artiste. Et puis ce que l'on dit bien, on a tous les bateaux, tous les asuka, tous ceux qui ont des photos. Donc voilà, ça dit que il fallait kaka, même à ta souk n'a pas makambo, il fallait qu'on aille à pour honorer maman Pongolov.
Et grand-père, va souvenir nini o yo za kanango pour na maman Pongolov. Ça va souvenir ça que maman Pongolov a une grande chanteuse, Yambo Nabiso. Asali bakambo ebele donc asali banzembo ebele a bien o marché o lelo ti lelo biso kutu même na groupe nanga to beta rango. Donc cela veut dire azali pena likolo quoi, azali pena makasi. Mais souvenir de makasi o pena etikal nanga zali que na dernière likolo na ye asuka to zalaki na ye azo senga nga lobi na ngai vieux tozwa photo pour on sait jamais souvenir na tika na nka yangwana ya jour wana tozaki na palais du peuple na 89 tozwa photo donc souvenir. Ok grand-père tango zoyoka neti lelo ye oyoki musique ya maman Pongolov et na musique na biso actuelle eloko nini yo o attiré na kati wana est-ce que musique ezokende liboso ou bien ezozonga sima? Musique ya biso échanger te musique ezaka ndenge musique ya biso mboka ezala ngoka musique ka ndenge to beta ba mingongo nde ba voix nde mbezo changer chanteur boyembi maman boyembi ezala ngoka ba musique na biso musique échanger te musique échanger te. Ok, merci beaucoup grand-père Tokutani Trevi que tozo continuer encore Alain Gonzo tozo continuer toujours des ala kaka. Ok. Ouais, quand on dit tozolo banakata RD Congo Info, tozolo qui la bino information est vraie, information au CP la nango, balobi vérité na kata RD Congo Info et toza na chaka Congo, babi artiste à danger, à zo mekako yep sabiso par rapport ya au babengi Fondation Pongolov parce que tout moni et on dira ça na kata fondation ngo, mais papa chaka babi ozolia mingi parce que makamnyo so ba mona kayo bon mon akayo c'est que olia mingi non kolia oui nazo lia mingi vraiment nazo lia mingi nga ko lia kwanga zo lia ma bien mikolo yo omoni parmi ba œuvre Hassan Danger sala ezali eloko bengi Fondation Pongolov boki que tango mwana lobina à l'occasion à 20e anniversaire à Pongolov ndena zoka likanisi wana hein moni kaka baleki bana biso baibaka nebité. Bon, c'est moi qui l'a donné l'idée que ça la Fondation Pongolov, mais parce que même mausolée en Pongolov, ils ont dit que ça moi mais centre yo la mingi ali moi na très poli adopté ngai vraiment que merci mais regret nanga toujours na les artistes et musiciens tous les artistes que baby ko battre la mémoire bande ko bango te parce que lelo c'est Pongolov demain ce sera moi ça sera Kofi Wera nous to kende mais fallait ça la jour ango moi le ça passe c'est des chanteuses. Ok papa chaka tolingi toyeba Fondation Pongolov vision na binezani na kata fondation en tout cas nga vraiment nga paka likanisika bango bazo kende na bango parce que mingi yango équipe mingi ba femme handicapée ba orphelin ba veuve en tout cas azo kende bien mais nga mingi c'est à son danger souvent que donc la c'est mingi c'est la diaspora qui me soutient en tout cas vraiment coup de chapeau ba combattant parce que ba combattant bato ça kanza bango ba combattant nga be na combattant biso ba combattant de tirer que ça monitera leki nanga si les artistes congolais bazala qui maïele c'est la scène danger qui devait être devant. Moi, ma Sogoda, moi, je bien aventure, ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Mais il y a quelqu'un qui a Sogoda, il y a des résolutions. Merci beaucoup, Papa Chaka Congo. Et tous continuer na katia RD Congo Info. Tous kende na kati tous interview belé. Alain Gonzo na sima caméra. C'est bon, grand prêtre César Ngadi. Donc, balobi kota makambo po. Yo o kota ke simbaka, yo o kota ka eleka kitoko makasi. Tout moni pe, hein, ya biso ndeko. Kisinjora, Venzora, zawa. Venzora, donc. Sozora, Venzora, c'est vraiment na ye moko vraiment. Donc, tozo mekape kosola na Venzora. Venzora, tout moni lelo na 25e anniversaire. Ya maman na biso Pongolov. Et mais quand ça biso ba souvenir nini o yo zaka nango pour maman Pongolov. Ouais, en tout cas merci. Nous avons un plaisir
ndenge ba organiser 25e anniversaire na hôtel Venice awa esalinga plaisir makasi esalinga pena plaisir makasi ndeka tulobaka artiste akufaka te komona ba grand père Boziana ba Wemba ba Claudia ba papa Wemba ba Lempela ba tunyo so artiste ebele pe ba ye alelo en tout cas naza na plaisir makasi na éviter na pas na plaisir makasi ba souvenir bien ouais tant maman zo yemba so zo bana mikeme to ba nzembo na ye et puis nga nazaka na ngai fanatique na ye nazaka linga yeto surtout nzembo nazaka linga kaka fétiche pongo nzembo na petang ba yembi na mwana Sandra en tout cas na leli bisinga ma misu quoi bisinga ma misu Sandra penatanga yembi na sale ningani batu ba leli donc quand il va avoir artiste à Koufarate ça n'a pas passé vraiment et ça lui passe et venanganzora balobi artiste et ba monanité parce que tout banda au monde loko vraiment ndenge maman a serva na kata musique et lelo to moni to raisonner maman na 25e anniversaire mais balobi artiste et ba monanité zanini mais quand ebisa biso no zanini bon on a évité oh nous soit bien ça ba oh nous surtout une invitation en tout cas to ça en tout cas ba misu ba éviter net on va prendre Koffi Olomide tant ba une invitation Koffi azaki na Angola le 15 Koffi a commis le 13 donc na sama comme ça azaki nango en tout cas tu es peu programme Koffi Olomide donc en tant que ngai porte-parole à Koffi Olomide naza leader na groupe na porte-parole à Koffi Olomide na lobby pour un grand frère pour un président ngai patron nga Koffi donc ba rotikela nga invitation na bana na ye batuna nga so Koffi azali na Kinshasa na ça on Koffi azana Angola et comme moi trop tard quoi Koffi azana Angola yango mona nteme ya sali biso pasi parce que maman ndenge to ebelier il fallait moi artiste et ba mona na vraiment tout soutenir 25e anniversaire au Babi sur le 7 mars tu as Béatrice c'est vrai Babi sur le 7 mars tu as soirée de gala mususu pour na hommage ya maman Pongolov ceux qui ba pesi artiste mususu invitation avant ba ozana ba on problème tu OK grand prêtre César Ngadi merci beaucoup ndengo pesi biso sur occasion tous aller le na Venzora ouais tous na RD Congo Info RD Congo c'est RD Congo toujours continuer na katia RD Congo balobi on est toujours ensemble pas de souci et toza na maman Sandra azo expliquer biso par rapport ya manifestation au ndengeleki bandeleki no suka et tokoyeba effort nino ya salaki pour journée lelo et réussir et tokoyeba ndenge nini a comité na niveau ya koyemba parce que to yoki et to moni façon ayembela lelisi batu Batumsu va se retrouver babini. Bonsoir moi. Bonsoir papa. Et toza lelo na salon kapi to moni manifestation bande kinusuka. Be fort nini oyo sali po journal lelo Zimbabwe vraiment. Bon na kolo bak na sali fort mon côté zaka Nzambe. Na zalaki na projet ya ko honorer maman nangai na 25 ans ya anniversaire ya liwa na ye. Et natalaki lolenge nini eloko nini nakoki kosala pour que réussir eza facilité surtout soki oza na loboko moko ozosukola elongi okoka osukola malamu te kasi na ngolu ya Nzambe nde nyonso eleki malamu et na kumisi Nzambe parce que ezaki pe émotion na moi na salle batu baleli batu babini vraiment réussite totale. Merci mingi surtout na Bino Presse pour zalaki toujours wana et puis na ba invité nyonso ba répondre favorablement et l'équipe malamu mingi vraiment na sepeli mingi. OK tomoni Fondation Pongolov ezani. Bon Fondation Pongolov et s'occupera na ba femme vivant avec handicap et ba orphelin. Donc ezali kanisi na zwaki pour na toujours ko
honorer Maman Pongolov ye ozalaki femme vivant avec handicap. Pour ça nga ezala ki eti kolakisa basi wana importance o bazali na yango. Omoni mama a mi monaki te comme personne vivant avec handicap kasi a développer ke loko azaki nango kati na ye o eranda ki utile na société. Lolenge wana pe nazali ko encourager ba mama wana pour que basuka raté na commandier kasi basala makambo oyo et ko permettre que ba vivre bien sans koluka ko dépendre na bato. Fondation Pongolov toujours développé kana katia Fondation Pongolov et ba projet na bino nini na katia Fondation Pongolov. Oui, comme tout qui kozwa ba donc il y a ba machine à coudre ya sika ya très bien ba faire à repasser ba biloko nyonso penza esengeli po na couture to lizali ko fungolisa atelier ya couture ya munene pour que ba mama na ba banda misala na bango ya couture ba tonga bilamba e ko sunga bango balia na bandako na bango. OK, merci beaucoup. To landi biso nyonso na poto partout. To moni Fondation Pongolov et eloni nyoko loba par rapport à bateau bazota la biso na pourquoi lelo na lingi bino mingi bo continuer ko soutenir Fondation Pongolov parce que tozali na cause moko bien fondée, ezali à lutter contre la pauvreté, ezali à kopesa ba personne au bazali ko se sentir net bazali négligé ou démuni, kopesa bango valeur, kopesa bango importance pe ko sunga ba orphelin. Donc bo lembate ko sunga biso soki makoki ezali contact na biso za 0994 000094 00 243 9 94 00 94. Le 7 mars, dans une soirée de gala na Béatrice Hotel, wana siko egozala lisusu déjà au moment neza réussite. Siko wana bota akandenge gozala. Po wana ba maman Barbara Kanam ba gozala, pe ba misusu ba surprise eza ebele. Ba onyo so baza même na ba étranger boya. Toze la bino. Et les kakitoko. OK, le 7 mars balobi biso nyonso na Béatrice tokutana kuna to honorer ka Maman Pongolov. Donc tozaka na kati ya RD Congo Info tozo lakisa bino balobi 2015 professionnalité ndezo sala originalité na kati ya RD Congo Info. Donc bayaki na bango kasi bakoki te César di club wa boss nanga kotoza bambote belé Alengonzo Pamela Shekola un gradimu ya yeyo. Donc ndika tulobaka Fabrice Baimona bambote na yango wana Alengonzo tukata